Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bande konanga makambo na koloba soki mwana azali awa ya 17 ans ya 17 ans bolongola ye nazosala émission ya ba bêtise te eza pe na likambo moko te o eza na kati ya sans tabou ezali eloko moko normal o nazoloba mais bolongola kaka mwana nyonso ya mwasi na ya mobali oyo aza na se ya 17 ans soko leka 17 ans wana okozala wa olanda ngai nalobi bien eza émission ya makambo ya bêtise te ezali même pas oyo boyebi. Bon, na kati émission ngo na wando prononcer likambo moko mena kotanga kombo ya mo wana te eloko wana te. Kombo nango na koloba kaka sikoyo. Mo yango eloko yango babengaka yango likata. Bon, na kotikala koloba yango lisusu te. Soki na lobi yango ekomi bêtise. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote parando na barandoneti. Mbote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na ngai. Soki na koloba na bino oyo makambo yo ezali parce que pona ko éviter risque moko oyo zalaga. Na tango bofibaka eloko wana ezalaka ya mibali risque belé boyebi na bino yango mais risque oyo même nga na tikala koyeba yango te même ba journaliste oyo bakende kolanda scène wana na télévision ya ba brésilien bayebi yango te kezalaka même mbila ayebaki teke risque wana ezalaka ekamwisaki bato belé na kanisa bandeko oyo baza même na Brésil balanda émission moko eleka na makambo oyo nga na kolobela. Alors bandeko na nga fo koyebaka ke bana basi surtout lokola tozana te en tout cas lokola bino bolandaka nga mingi boza bana basi boza ebele bana na nga baleki na nga basheri na nga bakamarade na nga bafitiri makamu na nga bafitiri mwasi wana koobala bolanda nga vraiment très bien parce que eza vraiment bien pour na bino bana basi pana mibali soki bokolanda bolanda na bino pe kaka soki bokende bokei mais bana basi bo déplacer te bozala sur place wana au risque wana eza pour na bino. Bon bandeko na nga nayebi ke motu nyonso ayebi oyo asalaka bolingo oyo asangisaka nzoto na mobali ayebi ndenge bafibaka eloko ya mobali wana to ayokaka ndenge bafibaka eloko ya mobali wana to nana fiba te me mokolo akolinga fiba ayebi deja ndenge akofibela. Alors ayebi pe na kanisa quelques risques oyo bato balobaka ezali ebele mais risque oyo nga na koloba ezali spécial po ekwelaki ndeko na biso moko ya mwasi. Alors bon bandeko basi na kanisa mwa biloko mosusu tango bino bofibaka eloko ya mwana mobali mingi bosalaka tu mpona kokimisaka mino na bino esala mobali etutaka ete po ekoki kogene. Alors namonaka bacongolais oyo basalaka baémission wana ya koloba makambo wana balobelaka mingi bongo mais na mokili oyo makambo kosongisa nzoto eza ya modele na modele
na kanisa bomonaka bato mosusu aosangisa nzoto na mwasi mais azosenga babetaka ye bafilme. Donc ezala makambo nango ebele yango nalingi nalobela bino lelo eloko oyo ya kofiba nzoto ya mwana mobali likambo ekwelaki ndeko na biso ya mwasi. Alors ndeko na biso ya mwasi wana ye abala avant abala bomwana aboti pe bana na ye mibale mais tango akokisi kaka 24 ans makambo nazoloba elegaki na télévision eza nango mpe na kati ya internet na baémission ebele ya compte ya télévision wana. Bon ndeko na biso ya mwasi abala avant na âge ya 24 ans mobali aye koboya ye na bana mibale aza nano jeune nzoto mike aza mpe kitoko aza mwa métis donc mwa mondele moko ya bamétis donc totyakaka métis po babrésilien la plupart balaka mingi bamétis. Alors ndeko na biso ya mwasi wana ntango azongi mpa na bango azongi bakomi kolesa ye na bana ne donc bazolesa 3 personnes mais azokoka kolia ndenge azalaki mpa ya mobali na ye te mobali na ye mpe azwa kotika eloko te ntina baboyanaki mpe toyebi te. Première mois eleki ndeko mwasi amoni yango vraiment pasi donc koti deuxième mois ntango esili boye alobi non boye nakokoka te vomiela akende luka mbongo mais lokola aza na mbongo te alobi akende sala kindumba po azwa mwa fond bongo banda ta commerce. Alors ndeko mwasi ntango akei kosala kindumba kokoma komi bisika bandumba lakanisa kote bandumba bazalaka bato bazalaka kote kuna na bato bayaka comme baclient basi bamesa na bandumba na bango mais ye ntango aye bamoni elongi ya sika bamoni bote ya sika bamoni sorte ya sika mbala moko jeune moko ya kitoko mpe ya age mpe kaka ya ye to aza mwana mokeke ye donc jeune wana kokozala entre 21 ans à 24 ans mais aza mwa molai aza na taille mwana mwasi aza kaka na taille basi bazalaka nango mais jeune homme aza mpenza bien posé. Jeune homme aye ayebi sheke ozosala ye alobi wi nazosala ayebi sheke bon nga naza kaka na besoin ofibanga eloko na biso ya mibali ndeko mwasi mpe asepeli client liboso azwi kaka kofiba mwa mbongo moko mpe ya bien. Alors babandi alobi tokosala wapi bon ndeko mwasi aza moto asika na monde wana ayebi eloko te ndeko mobali ayakisi ye mpe bafoti bisika bakoti bisika moko mpe bien na libanda mpe bato bazali donc sécurité makambo te eza nango bien bato mpe si bayebaka soki bokoti awa eza mpona kosukola kosangisa nzoto to kolekisa ntango. Alors ndeko mwasi babandi basukoli basilisi babandi sikoyo makambo mobali alobi lokola ndeko mwasi mpe na ndako ya libala sa afiba ya mobali na ye po ndeko mwasi azala na mobali mosusu te na kati ya ndako azala kaka na mobali moko wana afiba donc ayebi ndenge bafibaka ndenge azala kofiba mobali na ye. Alors sikoyo mpa na ye ayebi peke mibali nyonso balingaka bafiba bango ndenge wana eza mpe ndenge normal ya kofiba mibali mais ntango sikoyo ndeko mobali abandi kofiba ndeko mwasi abandi kofiba ndeko mobali alobi ngai boye te intili mpe okimisaka mino ngai fo ofibaka ngai na mino na yo mais ntango ofibi mbala moko fo osalaka oswaka ngai oswi otiki okontinue kofiba ndeko mwasi en tout cas mbala liboso amona yango. Alors abandi afibi aswi mbala liboso kaka aswi lokola nana swa te ayoki ndeko mobali agangi ayi ye ndeko mwasi alobi en tout cas ndeko mobali ayoki elengi alinga kontinue kofiba boye mobali atindiki ye ntango batindiki ye mbala moko amoni makila alobi oyi donc alobi neti ayi donc agangi ona portugais neti oyi. Alors ntango amoni makila arapidite eloko po atya mobali akanga ye mais ndeko mobali abima libanda bongo azoganga bato balobi likambo nini
nakanisa boyebi bien ke eloko evimbisaka eloko ya mibali ndenge wana soki etelami ezalaka mopepe te ezalaka masuba te ezalaka mpe mai te me ezalaka makila. Alors ntango ezoki na ntango eza ya kovimba ata poto eza ya moke makila fo ebima mo ebele. Ndeko mobali ntango abimi bato bamoni makila baprotege ye ayebi songo ke mwasi wana moto asalinga bongo bato balingi bakotela mwasi basale mabe me bato mosusu bamikolo bisika oyo basukulaki babanda kosala bilengi baprotege mwasi balobi likambo nini eleki awa bato mosusu na libanda bazoganga tokoboma yo tokosala mabe yo yawa osala ndeko na biso mabe d'avance tomonako awa te oye kaka wa po oboma moto awa ti ambulance ye ememi ndeko mobali bambila baye bamemi mwasi bake kotya ye na boloko ya bambila. Alors ntango batie ndeko mwasi na boloko basambisi ye bazongisi ye susu wana bazozela resultat sikoyo na version ya mwana mobali mpe na resultat ya docteur. Ntango sikoyo ndeko mobali bajournaliste bayoki makambo wana bango mpe balalaka te television ya mboka wana na kanisa etambolaka mbangu elanda tina hôpital efilma ekompanie mwana mobali na camion ya mbila ti na epai ya mbila mwana mobali azokita ngambo mpe namonaka bango na baimage ndeko mwasi na ndeko mobali. En tout cas ndeko mobali azotambola panza makolo azotambola vraiment bien te. Bien sûr alataki coupe oyo ya monene mpenza ezokotisa mopepe atolati eloko na sete me ndeko mobali aza kotambola makolo x te brancard mpe te me aza kotambola makolo diagonale. Alors ndeko mobali kokota koti mpe apesi version na ye. Bon sikoyo ntango batali yango OPJ donc inspecteur to delegada oyo babengaka na mboka wana asalaki mpe mwana mwasi ntango atali baka yango atali na dossier médical lokola mpe télévision ya monene eye wana aza na droit ya koinforme télévision mpo sakati makambo aleki na télévision alobi mwana mwasi version na ye apesi ke eye abalaki likambo elekaki baboyaki ye yango aye kosala kindumba. Ndeko mobali asengaki ye afiba ye nsima ye afibi ye aswa ye me ntango aswi ye nde aye komona biloko oyo akanaki yango te. Ndeko mobali mpe version apesi ke ndeko mwasi ayaki sika kosala kindumba ye mpe amoni ye sika asepeli na ye bakoti kuna alobaki na ye aswa ye me ye azokisi ye. Alors version ekokana me kote koswa na kozokisa nde moto eza différent. Mais dossier ya monganga elakisi ke pota oyo baswi ndeko mobali ezali pota gravité ezali pota moko ya mokie donc eza motu asalaki yango na kote eza motu donc lokola mpe ezalaki likambo wana donc eza vraiment accident. Mbala moko moto aza kosambisa ndeko mwasi alobi na bajournaliste aza mpenza sur 100% ezali accident ezali ndeko mwasi asalaki na kote bato oyo bazokana baboma ye basale mabe ndeko mwasi akanaki te po pota eza vraiment gravité même abimi makila ebele parce que ezalaki ya kovimba yango wana mais pota ekoti même pa na kati eza kaka mokie na likolo eza eloko ya gravité ezalaki mpe accident. Lokola ezalaki accident donc bakati makambo hôpital mpe ezalaki na compte ya l'état donc likambo ezalaki te ndeko mwasi kaka mbongo oyo azwaki azongiseli ndeko ya mobali. Alors bapesi ndeko mobali papier ndenge makambo ekatani bapesi mpe ndeko ya mwasi papier ndenge makambo ekatani na justice mpe batikali na papier me na kati ya papier yango bakomi accident. Sikoyo lokola ndeko mwasi akendaki kosala kindumba alors bakomi yango accident de travail. Donc accident de travail makambo esuki bongo kimia pe ekoti
yango wana na lobike ba mama ba ndeko basi tozana ete tango to kutanaka na bato to sangisaka nzoto oyo toyebi sika to oyo tokanaki tokokutana te nazolobela ba jeune fille kobanda banda 17 ans na ba mama oyo baza na libala na ba mama oyo baza ba femme seule donc mwana mwasi nyonso na ba oyo ya mobulu na ba oyo ya normal na ba oyo ya kamwa mobulu na ba oyo ya kamwa normal na ba oyo ya zero faute basalaka mobulu te bino nyonso bokoki kokweya na motambo wana atosala 10 ans nano trompe mobali na ote okoki kaka kotrompe atosali 5 ans nano trompa mobali na ote odesida kotrompe te okoki mpe kokutana na yango bomonaka ke motu mosusu alobi ke nakweyaki papa limbisanga parce que tozana te tokutanaka na boccasion ya ndenge na ndenge moi ebandaka 5h ti 22h alors biso mpe eza mpe ntango tokonsomaka bilengi ya trop yango wana nalobi na panza sango oyo na bino bandeko na ngai ya basi bana na nga mpe bino nyonso bana basi boyebake mibali oyo bokokutana sika soki alingi ofiba ye to soki si bosali ofibi ye ntango bopemi to avant bobanda to ntango bopemi linga toujours otuna ye modele nini ye alingelaka bafibaka ye po bosana modele oyo bino boyebi soki mpo ozala mobali na ndako bosana oyo osalaka mobali na yo soki mpo kabwana bosana mibali oyo osala linga oyebisa ye otuna ye modele nini ye alingaka sikoyo la plupart ya mibali bakolinga basala plaisir soki sofibaki avant bopemaki akoloba modele oyo osali yango nga nalingaka ntuka eza kitoko bakisa susu deuxième question loba lukela nga deuxième sorte susu oyo olingaka soki alakisi yo deuxième modèle oyo alingaka elingi koloba ke oyo osalaki yango motu eza na deuxième position oyo ye apesi yo yango motu eza na première position donc sala ye oyo ayebisi yo na mibale sikoyo soki ayebisi yo en tout cas modèle mosusu ngai nazomona te oyo osali yango wana bana basi nyonso basalaka donc elingi koloba ke ndeko mobali amesana te bafibaka ye eloko na ye wana to soki bafibi yango atiaka yango kate yazelaka mbala moko aglisse asieluka na kati kuna yango wana eza malamu mpona koyeba makambo oyo eza bakoneri te eza betise te mais ezali parti ya masolo mpona boyi ekotela bino bokweya na accident surtout imagine oza mwasi moko bayebi yo mama paster to mwasi moko oza na fidélité ya kosakana te okei voyage ya une semaine to okei quelque part okuta une occasion moko oyo okoki koresiste te oyo tikala kosala te okei ntango okei oyo koswa moto ya bato boketsuka na hôpital alors mobali na yo ayoka bato bayoka ekozala ndenge nini nayebi te soki na dossier na yo bakokoma accident de travail to accident de nini yango wana na signale bino risque oyo bariske mosusu ya bamaladi ya makambo mosusu bino moko boyebi yango mais risque oyo lokola nga moko nayebaki yango te bino mpe ntango mosusu boyebaki yango te sauf bato oyo baza na Brésil mpo bango balanda yango na télévision eza télévision ya monene alors yango wana bino nyonso boyeba risque mosusu ezalaka mpona kofiba mobali eloko donc na souhaite bino oyo nyonso akofiba en tout cas bofiba malamu kitoko na calme nyonso même oza mwasi ya libala oke koyiba to oza mwasi moko odekonaka to oza mwasi ya sérieux to ozopase okutani na occasion moko ya 15 minutes 20 minutes na inconnu moko boye mais linga ata okolia bombo na chasse to okolia bombo sans chasse yeba risque eza kaka ata otie ozwi bombo oyo etonda bachasse yeba risque ezali kaka risque ya mino ekoki kozokisa mpe mibali nyonso baza na bu moko te mpona kofiba bango eloko wana surtout mibali
oyo balingaka bafiba bango eloko yango vraiment kitoko koleka bombo. Bon, na sukise awa na kanisa tokaboli lisolo botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya nyama ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.